andi naye baye kotumola ye baye kotumola kaka na ba problème tozali ONGT tozali Molière Centrale T mais sur le terrain nous aidons les babola et batoyo bazana besoin de temps en temps que bakamata basalisaka babola o biso enfin ozomona ke ba ministère ezali ministère o ezali contre la femme la violence faite à la femme et à l'enfant. Oh, bah, que nos salas, par rapport à l'Okuta, et pas à Mokonzi, pas à Kolobake, ah non, tout va bien, bah, les ont diminué, etc. Bah, violence, voilà, bah, violence faite à un handicapé, un enfant handicapé. Et, Papa Ekanda, le patron de l'ICIPA, n'a pas su qu'à Mbote, à l'occasion, de rencontrer Yopana, Ezabaka, Oyo Defandaka. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Botala, Makambo, Ezako Sale Manakicha, Soba Konzi Bazako Sale Loro Mokote, Ko Lalaka Bapongi, Bako Deranja Biso, Nainde Bakomi, Motozangi, Esika Kokende, ah, Nake pas Modé, Okozol Kelangande, à tout le monde, Makambo. Faites entrer la maman Oyo, Batoubalanda, problème naïle. Chers téléspectateurs, Botala, Makambo, Ezekala Mbokana Biso, Karanaba Makama Ningo Yo, Tozako dénoncer. Oh, baza ko en vouloir biso. Maman, bonsoir. Bonsoir, papa. Comment on est, maman? Masengu tete mwambui. Nani? Masengu tete mwambui. Masengu mwambui tete. Masengu mwambui. Ujimuluba? Njimuluba. Mwanewa, mwanewu. Bebe oyo? Mwananyi. Mwananyi? Mwananyi. Mwananyi. Ah, comment est nani? Nyembeme. Ah, maman, oui, accent penza. Uti penza chez Bango. Comment est nani? Nyembeme. Yememe. Nyemba yeme. Yemba. Ajimuluba. Ujimuluba. Ah. Mama eloko nini memi yo awa. Namona yena mwana likambo nini? Yabisa biso lisolo na yo. Bayibi bana na ngai na ba mapasa na mboka ya biso na ngandanjika. Bayana awa na papa William. Zela toke nano. Mama obala. Ozana mobali? Ujina mobali? Ah, mobali aza wapi? Azana Kelemi. Wapi? Kelemi. Kalemi. Kote ya Lubumbashi. Kote ya Lubumbashi, hein? Ah, nakansaki na kote ya Bandaka. Eza pa natia yo à l'aise. Ozali à l'aise? Ozoka bien, oza kobanga eloko moko te. Mama ozana bana boni? Nazana bana misato. Bana misato? Ya liboso komone nani? Mbui Fiston. Ya mibale? Kabanga Marie. Kabanga Marie? Ah. Oyo nde ya misato? Likamoni Kabanga Marie na Mbui Garçon baza wapi? Baza awa na Kishasa. Bazali na Kishasa? Problème na yo eza ndenge nini? Bayibi yo bana ndenge nini? Mese William aya na ngandanjika tokei église dimanche. Aya kokuta bana na ngai na ndako ayibi bana. Yo banda na ngandanjika? Na ngandanjika. Okay. William eza papa moko alandi yo na ngandanjika. Alandi yo kosala nini? Aya koyiba bana na ngai. Bana na yo? Bana boni ayibi? Mibale. Oyo tanga ikombo nani? Mbui Fiston na Kabanga Marie. Na Kabanga Marie. Asai na bango nini? Aya ko pesa ba mindele. Aya ko pesa ba mindele. Chers téléspectateurs, bolanda makambo ndenge baza ko yiba bana. Bébé pesa koka. Mama na osenga yo okobalusa mwana o mema yeboye. Pana ko pesa biso musala mingi pana ko bomba elongi na ye lokola na ndenge la loi elobi. Tokyo la kiselongi ya mwana azana numukete. Papa William akamati aye na ngandanjika. Alandio na ngandanjika. Azwi bana na yo ndenge nini? Aye kukuta bana na ndako. Tokeye église bana batikali na ndako aye kozwa. Loba makasi mama. Tokeye église aye kukuta bana na ndako amemi bana na ngai akei na bango. Me ibino boyebani na papa William to boyebani te. Toyebani na yete. Boyebani na yete. Mais comment mutu akiweka ndenge wana akamati aye kozwa bana akamati amemi bango wana Kishasa? Bantu ba oferina bazobende bayibi bana na mboka.
zela na balonga na mwana koka azako distraire yo to kamati to longoli mwana pana non seulement pesa biso musala pana ko bombe longi na ye mais pana ke olo ba pe à l'aise mama yo moko pesa nga komo na yo mais ozana mbula boni indi wa muno na 3 hein muno na 3 uji muno na 3 ça fait combien 22 ans 22 ans oza na bana déjà misato mwana liboso obotaki ozaki na âge nini na bana ya liboso aza mibale baza mama pasa obotaki bango ozaki na mbula boni na boti na 20 likambo te ozali kaka mwana likambo mosusu yango wana kaka wa o baviole esalemi na Kinshasa boke mbujimai ndenge baza kobala bana ya ba 14 ans 15 ans leta mpe azosala eloko moko te nde baviole yango ozolo kaka français journée de la femme non journée de l'enfant contre les viols voilà makambo ezosalela bon comment va notre justice et comme lokola justice moko ya parodie baka ya ndenge wana. J'essaye de garder mon sang-froid, mon calme, mais c'est difficile. Baye kozoa moi na yo na monsieur William. Amimi bango wapi. Parce que le bagi amimi bango liboso na orphelinat. Yo komira ngai nde baboto lima bana mama. Loba lisolo na yo. Papa William aya na ngandanjika ayo kuyiba bana na ngai akeina bango na awa na Kinshasa. To kei église to atozongi église to kuti bana bazana ndakute to tuni mwana muke ozoto bayo papa moko aya awa aya kuzo bana nayo akeina ngono to lanji mama na bango na église to loki bana na mboka na bisto to monyi bango te bapesi adresse moko na mbujimai na cha o kende kotala ofelna moko azali kuna azo endo yibabana ya bantu kei na mbujimai to kutaina mese Patrick Kangu azo yebisanga bolongwe ngajika boko luka orphelinat moko ezali na mbujimai kuna na orphelinat wana bayebisi oke bamonaki bana na yo to moni papa moko mese William ayak awa ayo azana bana mibale ya mapasa akeina bango na Kinshasa bapesi adresse ya papa William na ya orphelinat bapesto na numéro na ye bana baza mapasa bapesi yo numéro ya William yo sasko osali ndenge nini puisque yo wana oza na mbujimai uji kumbujimai no kungandanjika et après kumbujimai après osali ndenge nini pana koma na Kinshasa to bengi papa William téléphone azosena azonjima te dans les jours moko atobengi azonjima wo tika bana nayo bazali awa na Kinshasa bamindele bazoluka bana nayo natuni bamindele bazoluka bana na ngai te bozongisila bana na ngai na mboka na biso to te yakakoza na kotindila yo mbongo yakokoza bana na ngai papa na bango akangisi papa na ngai na mama papa ya bana na yo akangisi papa na yo na mama na yo lingala ngo beza lokola bozo finga muto akangisi papa na yo na mama na yo pana yo pana bazoluka mwana bazoluka bana na letanga to bengi papa William papa William jo yebisanga nte na kotindela yo mbongo yakokozwa bana na yo mente yo muntu memi bana na ngai da zongisila bana na ngai na to nazana tate na kotindela yo mbongo yakokozwa bana na ngai atindile mbongo 60,000 francs na ye na mutu to komi nanga na Kikwita na benga papa William azo yebisa ngai yo okomi awa na Kikwita nazolikila bantu okomi wapi na Kikwita na Kikwita azo yebisa ngai yo okomi awa na Kinshasa nazolikila bantu bazokuboma yo nazoya oluka bantu baboma ngai ale nakomi awa bapesi adresse topesi po chauffeur adresse bamemi to na mutuka tokei na kote ya Ngaliema totunu orphelinat bayebisi place ya orphelinat na kei na orphelinat na tuni mama mukolo ya orphelinat zela mama
j'espère téléspectateurs mama auti nganajika azaika na chiluba na munoko na kanisi lingala oyeko yango wapi awa na Kinshasa ujumanya lingala eu ici donc azaka mako débrouiller na lingala lokanga pe na zo débrouiller pe na chiluba wana bokei na orphelinat moko ezalaka na makam ezalaka wapi orphelinat awa na Kinshasa ezalaka wapi na commune Ngaliema na commune Ngaliema oke oyeba esika ezali olobaki eza pembeni ya ndako ya nani pembeni ya nani nani église ya mama Hollande Dinsambo eke orphelinat Dinsambo oke wana otuni bana est-ce que bana bazalaki natuni mama mukolo ya orphelinat mama mukolo ya orphelinat ojo yebisa ngai wo bana bazali awa mamindele na maise William baya kozwa bana nange zela nan mama stop kwa jik wana okei kuna mama wana ya orphelinat responsable oyibi komo na ye komo na ye nani mama Kasa Tete mama Kasa Tete mama Kasa Tete ayebisi yo bana na yo baza wapi bana bakei poto na bamindele bakei poto na bamindele kaka epi bosuki kaka ndenge wana balakisi foto ya bamindele bafoto ya bamindele nde bafoto boza komona sesko oyo bato oyo ce sont des Américains. Bayebi soki baza banani? Bamindele bantu bazwi bana na yo. Oyebi ekola bamindele te? Bon, et après? Maman moko Alex bakei na ngai to place ya orphelinat ya la police wa IEC. La police ya IEC. Wana IPK. Je crois c'est ça, hein, l'IPK. Ok, bamemio na IPK. Ba mama moko bakamati bamemio balibi yaka tokende na la police. Na la police. Na la police eza wapi? IEC. IEC. Bayambaki yo? Nana yambaki yo? OPJ Mami. OPJ Mami. OPJ Mami. Major Mimi. Major Mimi. Mami ou Mimi? Mimi. Aza nini? Aza mulayi mama mulayi munene. Munene. Aleki papa modé? Papa modé aleki ye? Aka. Penza régime. Major Mimi, tozo kamwa kosala lokola to seka meze loko moko za ko sekate za kapana tia maman à l'aise. Pour histoire, vous voyez qu'elle parle difficilement. Major Mimi, oyo na pesi mbote, oyo azali deuxième promotion, il y a lycée Molière, élève nangai, les lois azali major. Major Mimi a émission nin maman. Na yebsel kam nangai te tovo na jour moko vendredi. Nalali na la police vendredi, dimanche nalali vanani lundi tokei na ba la police tokei na orphelinat bakangi mama mokoli ya orphelinat. Comment nani olobaki? Mama ya orphelinat. O bakangi. Mama Tete Kasi. Bakangi ye be mama Tete Kasi abengi papa William aye bakangi na papa William. Tang bakangi to ba talumbul to loba loba na chiluba talumbul nabo wadiba tulumbul nabo ba beli ngongo bana bajikwe ipinje ubaje baambila komandani wo bana bajikumaluku amama kwa mama Zizel. Donc wana bakangi William chef téléspectateur papa molere ayeba traducteur te wana bakangi William na mama Tete Kasa bayebisi bango ke bana bazana maluku. Bana bazana maluku. Boka mata bolanda bana na maluku. Bon, na major Mimi apesi yo ba soda bokendaki na maluku. Ngai na kendaki te, ba soda bakendaki. Ba kendaki baye bakuti bamoni bana te, na mama Zizel bamoni ete. Bazongi bazoyebisa OPJ Mimi, bazoyebisa ne tomoni mama wana te, tomoni na bana te. Le OPJ Mami azibango Mimi atinji na parquet justice apa zela muke major Mimi akamati akangi papa William na mama Tete akamati atini bango na wapi parquet justice esika nino yebe esika ngo wapi na parquet likolo bakangi bango to alumbulu na buku parquet jitu kujimwehel
pinje baba lekeji banga chimakuta $5,000 bapesi magistrat. Ah ouais. Bah je crois que $5,000. Boto mona ba moto zolo ba €2,000, ba $5,000, bota la ba dégâts ou ça comme ça là. Bah je crois que $5,000 bah je mon pêcha magistrat. Magistrat Kilulu. Comment magistrat nani? Kilulu. Kilulu. Voilà magistrat Kilulu a dû $5,000 à ça ini. Ujunga mile bwani wo nyinge ba mama bwani tuba lomba bwani twanga tunashandambo amaguta tukufuchile njila uhinga na kumbushimai. Magistrat kamati abando tungisa yo alobi apesa yo mbongo pana ozonga na mbushimai. Ah bongo bana alobi boy ni pana bana. Bana bazana poto to tushala tuenda tulonda ndambu bana bwani bana nyaba hinga na bwato ya kwamba sado ayetazi ni bwani tubambila bahinga ja bana nyatukutumina bana. Ah wana ekomi kama ya makanza mama jana ideo togenda wana chiluba makanza. Sasa koyo kuna magistrat kamati alobi bana basi bakina États-Unis. Et après yo wozonga na mbushimai to tikala na basada to solola na bango to bazongisila bana nayo to kutindila yo na mbushimai. Mboka na biso mboka na biso. Ah donc balabi yo zonga mbushimai. Comment est-ce que tu peux ça makuta? Comment est-ce que tu foutu le transport? Tu foutu la transport. Oui, on a comme chemin. Kaka, boanching. Donc c'est ce que maman Ozana bana yote. Bana baza porté disparu. Ba ibisi ok bana wana baza déjà na États-Unis. Ah ouais c'est ce que ozo vanda wapi? Papa nazo vanda na église. Ozo vanda na église. Na mwana na yo. Bon, comment on dépasser ngai? Voilà comment est-ce qu'on travaille dans notre pays. Maman oyo, congolaise, de père, de mère, et en plus de ça, Moluba de surcroît. Aouti na Randajika, baye oko sae. Que voilà, baye oko se kutute. Baye ko iba bana mi bale bana ya mapasa ba sali transit na orphelinat o boza koyoka ba orphelinat oyo bazo kamata baza ko somba bana ka wana essayer combien on a Molière chers téléspectateurs kaka orphelinat eza na ngalie mawana mususu eza na matete mususu eza na njili pembeni ya hôpital ya ba chinois tozo landobele bana kuna. Baya ko pesa na Molière que communiquer soki motalokoti mwana surtout bano ya ba bébé wana nde diamant iji diamant bakamati ozui bébé balokoti bébé oko pesa ba mamelo wana ba faux mamelo bakamati ba pesio $150. Cameraman nanga moko ya 1 an 2 ans na longola ke na musala ka pa na makamandingi wana bisa koma kika so kaka bébé moko baye balakisi bébé balokoti bébé mais okoyoka kaka ya za pembeni kaka na maternité oyo na kaliema wana ye wana sai papa okene osala nini patron akene otika mwana yo kene otika mwana kaka ndenge wana nzoka nde baza kopesa bango $150. Trafic à bana ezali makasi trafic à bana eza kosalema avec la complicité de nos autorités. Autorité à liboso baza ko ba complice ya ko kimisa bana ya ko teka bana. Il y a un marché qui toko ya ko teka bana to bana nanu assistance sociale. Oya ba commune. Bazui bango nde bato ya liboso na bourgmestre. Bourgmestre na salaka papier ya liboso. Oyo balebia no bakamati mwana batikiye. Mais lokola mwana azali wana azana muke assistance sociale tozana babisika na biso batika bana ba social bino botika bana ba social bolesa bango na mbongo utaka wapi na Genève mbongo wana utaka wapi mais boza kozwaka bana et comme il n'y a pas de contrôle okaka mokolo moko bana babungi maman oyo azali awa regardez une jeune dame bana na isa sko babungi akena la police
La police a ramené Sali Moussa naye atindi akangi motoyo azwaki bana bakangi ye. Mama wana oya orphelina bakangi ye. Major Mimi akamati nini atindi bango na parquet. Atindi bango na justice. Justice yambi batu wana, je ne sais pas comment on peut les qualifier. Bakamati boyoki mama yemoko alobi ke ba pesi baju comment est-ce qu'on dit baju kwata to baju ko pesa ba pesi $5,000 na kwa ba pesi magistrat $5,000 ba pesi magistrat $5,000 mama ale ibeba to bebisa magistrat alobi komo nini magistrat Kilulu Kilulu monsieur le procureur Kenekene ni olobao na kamata na se renseigner. Mais na se renseigner na likamonini monsieur le procureur quand Batouana c'est le major Mimi. Na oti obenga major Mimi a confirmé nga kanga ki Batouana batini bango na parquet. Bakei na parquet. Nazana numéro na banquete papa Molière Salaka. Nazana numéro ya William. Na bengi William. William azali banda basi batika kaye depuis longtemps. Maman ya orphelina basi batika ye depuis longtemps. Mais bana bato baza au moins nate. William a répondu à Likamonine. Eh bien, papa Molière, je n'ai pas parlé avec la français, on dirait Moutaouti Genève, ceux qui wapi. Je n'ai pas parlé avec vous, parler avec mon avocat. A quand dit peut texto a tine niga numéro avocat naé, avocat oh ba véreux, ba ripou. Ba ripou, ba avocat ba ripou. Oh ba ibi français ba lingo ba ibi ripou elingo lo banini. Bakamati lelo mwana ya mama bana mibale ya mama oyo toye koyoka sango bana bakamati bamona ki trace na bango na ambassade ya États-Unis mais tozala ba konzipa na kolanda likamo wana te oh mosusu manaka turc o a viola mwana mwasi atikali na maladie mabe tokeiti na Interpol basala eloko moko te mwana wana kineka ndenge wana ministère affaires étrangères. Quand il s'agit, il y a Bamboka Missouana, Bomoni, ah non, son excellence, monsieur le ministre, est intervenu personnellement pour un île. Pour un abiso bakende. Mais bongo banawana baouti wapi, maman na bango nani, et la justice nabiso, qui va s'occuper puisque la justice a été saisie. Le procureur a été saisi. Eh, mais le procureur a été saisi. Le magistrat. Ayebani mama, magistrat Ajnani. Magistrat Kilulu. Magistrat Kilulu. On a évité. Mais on regarde bien, ah non. Bon, bref, magistrat Ayebani. Bana ya mama oyo, bana mi bale. Mama, bana bazana mbula boni. Banyi bidi mubisat. Baji mubu 3 ans. Baji na 3 ans. Et sali mikolo boni bana babungi. Voilà, elle n'a personne pour l'aider. Elle a suivi amour maternel. Oh, bozomo na andi rije ndeni mama na yazo occupé mama bosana kamwa na été. Mama o yauti mbuji ngandajika azolanda bana na mbujimai amati oju omati na Kananga chikapa. Kananga chikapa bandundu kikwita. Ujimu machine. Mu machine. Ah, baluba ngope bozaka machine camion bobando benga machine. Bref, voilà une maman qui est en train de qu'est-ce qu'elle veut lui poser comme question? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle veut ses enfants. Chez qui elle peut aller? À la justice? Justice nini. Mais on avait déjà saisi la justice. Où sont les enfants? Personne ne peut faire une réquisition. Bokamata boyeba, mwana wana la DGM, bana wana babimaki quand? Maman, mwana yo, bana yo, comment na bangona? Boy fistoni kabanga mari. Ah! Mais boyibeta iska kabanga zate da DGM. Il y a des traces. Ces gens ont été entendus. Je causais avec ce monsieur William. Il est en liberté. En train de chercher encore d'autres enfants pendant Kamata, au Teka. Puisque commerce wana malgré mesure, tout le monde qui ministre de la justice wana lubaki makambango, monsieur Tamboué Alexis Tamboué Mwamba,
mais bana bazo continuer ko bima bana zo bima na Brazzaville localiste ke baki na Brazza te kuna aza déjà na passeport réseau zelaye bakamati ale à côté na pepo aza na États-Unis à côté na pepo aza na bamboka to yibinini le trafic d'enfants ils ont continué avec la complicité de nos autorités et autorités à Liboso affaires sociales bourgmestre affaires étrangères est-ce que basaïli bango ba passeport pa na babima qu'on appelle soit dit entre parenthèses mobole zali kuna bazolo ba ke ba passeport nyonso ya kala et ça du kokalan ba passeport nyonso kala donc to tika kuna mobulu makasi na affaires étrangères on veut que ba kamata ba basi ba futa gimbongo na bango pa na bazo ba passeport bozolo ngo délivrer bango ba passeport donc il y a encore une bouillabaisse de ce côté-là monsieur le ministre il y a affaires étrangères. Qu'est-ce qui se passe avec moi noyo na l'état oyo biso motomoko akyo kamata teke a kamata a sunda mama oyo aya ko tungisa papa Molière na komi ONG mais na kotika ote maman je vais essayer de t'aider d'ailleurs c'est une bonne chose na contribution il y a la première dame voilà déjà batuna Arabie Saoudite a kosa na mbongo ngo nini on va essayer d'aider la maman na ko aider pana kinde wapi pour un azongi saye na kenotike lisusu na parquet pa procureur kene a kamata landela nanu makambo yo biso to landaka na musika wana to yoki yango to kamati to yeko yibisa bino. Chers téléspectateurs, voilà comment est-ce que notre pays marche. Si ça marche hein, ou fonctionne les akotambola bo benga nini voilà baka o yezo sala ezo salema mikolo nyonso mama lobaka ma eloko nini soki mokonzi ministre yebisana no ministre ya affaires étrangères na ministre ya justice oza ekolo nini muluba nji muluba yebisa bale ministre alukila bana na ngai bantu wana bapesa bana na ngai nazonga na mbujimai ozonga na mbujimai mais oyebi bana ba ko baza déjà na poto bayebisa yo bana baza na poto tasiko bosa nini injila kumwaji kumpala kwa leta angebele ko kumwabuji bana banyi bampinga jila ko kubana banyi kibanyi bakumpala kibonsu banjani mutegemena nabo mbakwata papa wanyi mbakwata mama wanyi kajinji mulo kune kungenda ngenga ngayanyi ni mwana mujiboko chene ni mwabwa kulala chene ni mwabwa kusoma chene ni chakuje to njinga bele ko leta angebele ko kumwabuji bana banyi bampinga jila ko kubana banyi. Maman ministre ya genre et famille. Maman Mabunda conseillère ya président de la République en matière ya violence faite à l'enfant et à la mère ou à la mère et à l'enfant c'est kiff puisque bino bozo saka ba rapport on a suivi dernièrement ba rapport bozo tinda à l'étranger etc. et bongo régulièrement baka ndengo na kenerotique la bango bato na uti otanga sia sikoyo. Mama na okenesika mosusu te mikolo nyonso na ko supporter yo na mwana to kamata to keno vandela procureur de la République oyo nous espérons que akosala musala na ndenge esengeli. J'espère que je n'ai pas trop malmené. Maman, c'est ce que ozozonga wapi? Inji kuchitanda chanzambi kunyi musombele kuina kubaka bangu mbushago chene ni mabwa kulala to mutraju we mnyingenda ndala munyinjila 3 jours julala munjila aka bon nazulu keleo isika moko oyo okolala mikolo oyo 2 ou 3 jours en attendant na memayo et pas ya procureur oyo yende il est payé pour ça hein, je ne suis pas payé pour ça et j'espère que baolukake motif te ke bakanga ngai à chaque fois balinga kokanga pa nini tozo saka ba misala na biso bokangelanga kanda te ba magistrat mukolo yo ke bolukanga na ba infracata poya kotianga na makala je ne fais que mon travail et je ne fais que kosunda babola oyo mobola te pire mobola oyo kobenga inani azola na église motazo peso mbongo adi akuna azate aya avant 2 jours awa na Molière aokendo funda wapi mais wakendo funda na justice mais justice loko les ate aya kofunda na Molière a commis justice na idée tokenda wana chiluba makanza sasa koyo kuna magistrat akamata alibana basi bakina États-Unis
Et après? Yo wozonga na Mbujimayi. To tikala na basada. To solola na bango. To bazongisila bana na yo. To kotindila yo na Mbujimayi. Mboka na biso. Mboka na biso. Ah! Donc, yo zonga Mbujimayi. Comment est-ce que ça makuta? Comment est-ce que faut le transport? Baji futi la transport. Oui, ngana kumbujimayi. Kaka, Bwanching. Donc c'est ce que maman ozana bana na yote. Bana baza porté disparu. Ba ibisi OK, bana wana baza déjà na États-Unis. Ah ouais, c'est ce que ozo vanda wapi? Papa nazo vanda na église. Ozo vanda na église. Na mwana na yo. Bon, comment on a dépassé, voilà comment est-ce qu'on travaille dans notre pays. Maman Oyo, congolaise, de père, de mère, et en plus de ça, Moluba de surcroît. Aouti na Randajika, baye oko saye. Et voilà, baye oko se koutoute, baye ko iba, bana mi bale, bana ya mapasa. Ba sali transit na orphelinat. Ba orphelinat oyo boza koyoka, ba orphelinat. Ba orphelinat oyo bazo kamata, baza ko somba bana. Ka wana essaye combien on a Molière, chers téléspectateurs. Kaka orphelinat oyo eza na ngalie mawana. Mususu eza na matete. Mususu eza na njili pembeni ya hôpital ya ba chinois. Tozo lando bele bana kuna. Baya ko pesa na Molière ke communiquer. Soki motalokoti mwana surtout bano ya ba bébé wana nde diamant iji diamant bakamati ozui bébé balokoti bébé okopesa ba mamelo wana ba faux mamelo bakamati ba pesio $150. Cameraman nanga moko ya 1 an 2 ans na longola ke na musala ka pa na makamandingo wana bisa koma kika so kaka bébé moko baye balakisi bébé balokoti bébé mais okoyoka kaka ya za pembeni kaka na maternité oyo na ngaliema wana ye wana sai papa okene osali no patron akene otika mwana yo kene otika mwana kaka ndenge wana nzoka nde baza kopesa bango $150. Trafic abana ezali makasi, trafic abana eza kosalema osalema avec la complicité de nos autorités. Autorité liboso baza ko ba complice ya kokimisa bana ya koteka bana. Il y a un marché kitoko ya koteka bana to bana nanu assistance sociale. Oya ba commune. Bazui bango nde bato liboso na bourgmestre. Bourgmestre na salaka papier ya liboso. Oyo balebia no bakamati mwana batikiye. Mais lokola mwana azali wana azana muke assistance sociale tozana babisika na biso batika bana ba social bino botika bana ba social bolesa bango na mbongo utaka wapi. Na Genève mbongo wana utaka wapi. Mais boza kozwaka bana. Et comme il n'y a pas de contrôle, oraka mokolo moko bana babungi. Maman oyo azali awa, regardez une jeune dame. Bana na isa sko babungi, akena la police. La police akamata sali musana na ye atindi akangi motoyo azwaki bana bakangi ye. Mama wana oya orphelina bakangi ye. Major Mimi akamati nini? Atini bango na parquet. Atini bango na justice. Justice yambi batu wana. Je ne sais pas comment on peut les qualifier. Bakamati boyoki mama yemoko alobi ke bapesi baju comment on dit baju kwata to baju ko pesa bapesi $5,000 na kwa bapesi magistrat $5,000 bapesi magistrat $5,000 mama ale ibeba to bebisa magistrat alobi komo nini magistrat Kilulu qui Kilulu monsieur le procureur Kenekene ni olobao na kamata na se renseigner. Mais na ko se renseigner na likamonini monsieur le procureur quand Batouana c'est le major Mimi. Na otio benga major Mimi a confirmé nga kanga ki Batouana batini bango na parquet. Bakei na parquet nazana numéro na banquete papa Molière asalaka. Nazana numéro ya William. Na bengi William.
William Azali Banda basi batika kaye depuis longtemps. Maman ya orphelinat basi batika kaye depuis longtemps. Mais bana bato baza au mona nate. William a répondu ngali kamonine. Eh bien papa Molière, je n'ai pas parlé avec la Andi nae baye ko tumola ye baye ko tumola kaka na ba problème tozali ONGT tozali Molière centrale T. Mais sur le terrain, nous aidons les babola et batoyo, bazan a besoin de temps en temps que bakamata, basali saka, babola, biso, enfin, ozo monake, ba ministère ezali, ministère, ezali contre la femme, la violence faite à la femme et à l'enfant, bakeno sala, rapport à l'okuta, et pas à mokonzi, pas na kolobake, ah non, tout va bien, viol les ont diminué, etc. Violence, voilà la violence faite à un handicapé, un enfant handicapé. Et Papa Ekanda, le patron de l'ICIPA, n'a pas su en beauté à l'occasion de rencontrer Yopana et Zabaka Oyo Defandaka. Merci beaucoup, chers téléspectateurs. Botala, Makambo, et Zako Sale Manakicha, so Bakonzi Bazako Sale Loro Mokote, ko lalaka Bapongi, ko déranger Kabiso, Ngainde, Bakomi. Motozangi esika kokende nake pa Molière okozolu kelangande à tout le monde makambo. Faites entrer la maman oyo batu balanda problème na ile. Chers téléspectateurs, botala makambo ezele kana mboka na biso kaka na ba makambo ningo yo toza ko dénoncer oyo baza ko en vouloir biso. Maman bonsoir. Bonsoir papa. Comment on nani maman? Masengu tete mwambui. Ngani? Masengu tete mwambui. Masengu mwambui tete. Masengu mambo ujimuluba njimuluba mwanewa aji mwanewu bebe oyo mwananyi mwananyi komo nena nyembeme mama oyo accent penza ya uti penza shebango komo nena ni nyembeme Yememe. Nyemba yeme. Yemba. Ajimuluba. Ujimuluba. Mama eloko nini memi yo awa. Ngamono ye na mwana likambo nini. Yabisa biso lisolo na yo. Bayibi bana na ngai na ba mapasa na mboka ya biso na ngandanjika. Bayana awa na papa William. Zela toke nano. Mama obala. Ozana mobali. Ujina mubali? Mubali aza wapi? Azana Kelemi. Wapi? Kelemi. Kalemi? Kote ya Lubumbashi. Kote ya Lubumbashi, nakansaki na kote ya Bandaka. Eza pa natia yo à l'aise. Ozali à l'aise? Ozoka bien, oza kobanga eloko moko te? Mama ozana bana boni? Nazana bana misato. Bana misato? Ya liboso komone nani? Mbui Fiston. Ya mibale? Kabanga Marie. Kabanga Marie? Oyo nde ya misato? Likambo ni Kabanga Marie na Mbui Garçon baza wapi? Baza awa na Kinshasa. Bazali na Kinshasa? Problème na yo eza ndenge nini? Bayibi yo bana ndenge nini? Mese William aya na ngandanjika tokei église dimanche. Aya ko kutabana na ngai na ndako ayibi ba. Yo banda na ngandanjika? Na ngandanjika. Ok. William eza papa moko alandi yo na ngandanjika. Alandi yo kosala nini? Aya ko yiba bana na ngai. Bana na yo? Bana boni ayibi? Mibale. Oyo tanga ikombo nani? Mbui Fiston na Kabanga Marie. Na Kabanga Marie. Asai na bango nini? Aya ko pesa ba mindele. Aya ko pesa ba mindele. Chers téléspectateurs, bolanda makambo ndenge baza ko yiba bana, bébé pesa koka. Mama na osenga yo okobalusa mwana, omema yeboye, pana ko pesa biso musala mingi pana ko bomba elongi na ye lokola na ndenge la loi elobi. Tokyo la kiselongi ya mwana azana numukete. Papa William akamati aye na ngandanjika. Alandio na ngandanjika. Azwi bana na yo ndenge nini? Aye kutabana na ndako. Tokeye église bana batikana na ndako aye kozwa. Loba makasi mama. Tokeye église aye kutabana na ndako amemi bana na ngai akeina bango. Me ibino boyebani na papa William to boyebani te. Toyebani na yete. Boyebani na yete.
Mais comment moto akoyeka ndenge wana akamati ayi kozwa bana akamati amemi bango wana Kinshasa? Bantu ba ofelina bazobende bayiba bana na mboka. Uzela na balonga na mwana koka aza ko distraire yo. To kamati to longo di mwana pana non seulement pesa biso musala pana ko bombe longi na ye mais pana ke olo ba pe à l'aise. Mama yo moko pesa nga komo na yo mais oza na mbula boni. Indiwa muno 93. Hein? Muno 93. Uji muno 93. Ça fait combien? 22. 22 ans. 22 ans, oza na bana déjà misato. Mwana liboso obotaki ozaki na âge nini? Na bana ya liboso azami bale. Baza mama pasa. Obotaki bango ozaki na mbula boni. Na boti na 20. Likambo te, hein? Ozaki kaka mwana, likambo mosusu yango wana kaka wa o ba viole salimi na Kinshasa, boke mbujimai. Ndenge baza kobala bana ya ba 14 ans, 15 ans. L'état pe azosala eloko moko te. Nde ba viole yango ozolo kaka français, journée de la femme, ah non, journée de l'enfant, contre les viols. Voilà, makambo ça bon, comment va notre justice? Et comme le rôle de la justice moko ya parodie, hein, baka ya ndingo wana. J'essaye de garder mon sang-froid, mon calme, mais c'est difficile. Baye kozwa moi na yo na monsieur William. Amimi bango wapi? Parce que le bagi amimi bango liboso na orphelinat. Yo komika ngai nde baboto lima bana mama. Loba lisolo na yo. Papa William aya na ngandanjika ayo kuyiba bana na ngai akeina bango na awa na Kinshasa. To kei église to atozongi église to kuti bana bazana ndakute to tuni mwana muke ozozo bayo papa moko aya awa aya kozwa bana nayo akeina ngono to lanji mama na bango na église to loki bana na mboka na bisto to monyi bango te bapesi adresse moko na mbujimai na cha o kende kotala ofelina moko azali kuna azo endo yibabana ya bantu kei na mbujimai to kutaina mese Patrick Kangu azo yebsanga bolongwe ngajika boko luka orphelinat moko ezali na mbujimai kuna na orphelinat wana bayebisi oke bamonaki bana na yo tomoni papa moko mese William ayak awa aya azana bana mibale ya mapasa akeina bango na Kinshasa bapesi adresse ya papa William na ya orphelinat bapesto na numéro na ye. Bana baza mapasa. Bapesi yo numéro ya William. Yo sasko osali ndenge nini puisque yo wana ozana mbujimai. Ujiku mbujimai no? Kungandanjika. Kungandanjika. Et après kumbujimai? Après osali ndenge nini pano koma na Kinshasa? Tobengi papa William. Téléphone azonjima te. Dans les jours moko atobengi azonjima wo tika bana nayo bazali awa na Kinshasa bamindele bazoluka bana nayo natuni bamindele bazoluka bana na ngai te bozongisila bana na ngai na mboka na biso to te yakakoza na kotindila yo mbongo yakokoza bana na ngai papa na bango akangisi papa na ngai na mama papa ya bana na yo akangisi papa na yo na mama na yo lingala ngo beza lokola bozo finga moto akangisi papa na yo na mama na yo pana pana bazoluka mwana bazoluka bana bazoluka bana na letanga to bengi papa William papa William jo yebisanga nte na kotindela yo mbongo yakokozwa bana na yo mente yo muntu memi bana na ngai da zongisila bana na ngai na to nazana tate na kotindela yo mbongo yakokozwa bana na ngai atindile mbongo 60,000 francs na ye na mutu tokomi nanga na Kikwita na benga papa William azo yebisa ngai yo okomi awa na Kikwita nazolikila bantu okomi wapi na Kikwita na Kikwita azo yebisa ngai yo okomi awa na Kinshasa nazolikila bantu bazokuboma yo nazoya oluka bantu baboma ngai ale nakomi awa bapesi adresse topesi po chauffeur adresse
memi to na mutuka toke ina kote ya Ngaliema to tunu ofelina ba yebisi place ya ofelina na ke ina ofelina na tuni mama mukolo ya ofelina zela mama na j'espère que spectateurs mama auti nganajika azaika na chiluba na munoko na kanisi lingala oyekolo yango awa na Kinshasa ujumanya lingala eu ici donc azaka mako débrouiller na lingala lokanga pe na zo débrouiller un peu na chiluba wana bokei na orphelinat moko ezalaka na makam ezalaka wapi orphelinat awa na Kinshasa ezalaka wapi na commune Ngaliema na commune Ngaliema oke oyeba esika ezali olobaki eza pembeni ya ndako ya nani pembeni ya nani nani église ya mama Hollande Dinsambo eke orphelinat Dinsambo oke wana otuni bana est-ce que bana bazalaki na tuni mama mukolo ya orphelinat mama mukolo ya orphelinat ojo yebisa ngai wo bana bazali awa mamindele na maise William baya kozwa bana nange zela nan mama stop kwa jik wana okei kuna mama wana ya orphelinat responsable oyibi komona ye komona ye nani mama Kasa Tete mama Kasa Tete mama Kasa Tete ayibi so bana na baza wapi bana bakei poto na bamindele bakei poto na bamindele kaka epi bosuki kaka ndenge wana balakisi foto ya bamindele bafoto ya bamindele nde bafoto boza komona sasiko oyo bato oyo ce sont des Américains bayebi soki baza banani bamindele bantu bazwi bana na yo oyibi ekolo ya bamindele te bon et après mama moko Alex bakei na ngai to place ya orphelinat ya la police wa IEC la police ya IEC wana IPK je crois c'est ça l'IPK ok bamemio na IPK bamama moko bakamati bamemio balibi yaka tokende na la police na la police eza wapi IEC bayambaki yo nana yambaki yo OPJ Mami OPJ Mami OPJ Mami Major Mimi Major Mimi Mami ou Mimi aza ndenge nini aza mulayi mama mulayi munene munene aleki papa modele papa modele aleki ye aka penza régime Major Mimi tozo kamwa kosala lokola to seka mais eloko moko za koseka te za kapana tia mama à l'aise pour une histoire vous voyez qu'elle parle difficilement Major Mimi oyo na pesi mbote oyo azali deuxième promotion ya lycée Molière élève nangai les lois azali Major Mimi aibisio nini mama na yebisel kam nangai te tovo na jour moko vendredi nalali na la police vendredi dimanche nalali vanani lundi tokei na ba la police tokei na orphelinat bakangi mama mokoli ya orphelinat comment nani olobaki mama ya orphelinat o bakangi mama Tete Kasi bakangi ye mama Tete Kasi abengi papa William aye bakangi na papa William tang bakangi to talumbul to loba na chiluba talumbul nabo wadiba tulumbul nabo babeli ngongo bana bajikwe ipinje ubaje baambila komandani wo bana bajikumaluku mama kwa mama Zizel donc wana bakangi William cher téléspectateur papa molere ayeba traducteur te wana bakangi William na mama Tete Kasa bayebisi bango ke bana bazana maluku bana bazana boka mata bolanda bana na maluku bon na Major Mimi apesi ba soda bokendaki na maluku ngai nakendaki te basoda bakendaki bakendaki baye bakuti bamoni bana te na mama Zizel bamoni ye te bazongi bazoyebisa OPJ Mimi bazoyebisa ne tomoni mama wana te tomoni na bana te OPJ Mami azi bango Mimi atinji na parquet justice apa zela muke Major Mimi akamati akangi papa William na mama Tete akamati atini bango na wapi parquet justice
esika nino yebe esika ngo nga wapi na parquet na parquet likolo bakangi bango bakangi bango to alumbulu na buku parquet jitu jimwehel pinje baba lekeji banga chimakuta $5,000 ba pesi magistrat kilu bajou kwa ta $5,000 boto mona ba moto zolo ba €2,000 ba $5,000 botala ba dégâts eza ko sala bajou kwa ta $5,000 baki mu pesa magistrat kilulu. Comment magistrat nani kilulu wala magistrat kilulu azui $5,000 ça ini ujunga mbile bwani wo nyinge ba mama bwani tuba lomba bwani twanga tunashanda mbwa maguta tukufuchile njila uhinga na kumbushi mai magistrat kamati abando tungisa yo alobi apesa yo mbongo pana ozonga na mbushi mai bongo bana alobi boy ni pana bana bana bazana po to tushala tuenda tulonda ndambu bana bwani bana nyaba hinga na bwato ya kwa ambasado ayetazi ni bwani tubambila bahinga ja bana nyatukutumina bana wana ekomi kama ya makanza mama en français on dirait mutauti Genève ceux qui wapi je n'ai pas à parler avec vous, parlez avec mon avocat. Akamadi pe texto atineninga numéro ya avocat na ye avocat véreux ripou avocat ripou bayibi français balingo bayibi ripou elingo lo banini bakamati lelo mwana ya mama bana mibale ya bama oyo toyeko yoka sango bana bakamati bamona ki trace na bango na ambassade ya États-Unis mais tozana ba konzipa na kolandela likamo wana te mosusu manaka turc oya viola mwana mwasi atikali na maladi mabe tokeiti na Interpol basala eloko moko te mwana wana kineka ndenge wana ministère affaires étrangères quand il s'agit ya bamboka misusu wana bomoni non son excellence monsieur le ministre est intervenu personnellement pour anine pona bana biso bakende mais bongo bana wana bauti wapi mama na bango nani et la justice na biso qui va s'occuper puisque la justice a été saisie. Le procureur a été saisi. Mais le procureur a été saisi. Le magistrat ayebani mama magistrat ajnani magistrat kilulu on a évité mais on a non bon bref magistrat ayebani bana ya mama oyo bana mibale mama bana bazana mbula boni banyibili mubisata baji mubu 3 ans baji na 3 ans et sali mikolo boni bana babungi bakumba jishili mutishima mwandaji kumni mwibijeo. Voilà, elle n'a personne pour l'aider. Elle a suivi amour maternel. Oh, bozomona andi rije ndenge ni mama na yazo okipe mama abosana kama na ete. Mama o yauti mbuji ngandajika azolanda bana na ye. Mbujimai amati oji omati nani na Kananga chikapa. Kananga chikapa bandundu kikwite. Ujimu machine. Mu machine. Baluba ngope boza machine camion bo bando benga ngo machine. Bref, voilà une maman qui est en train de qu'est-ce que je vais lui poser comme question? Qu'est-ce qu'elle veut? Mais elle veut ses enfants. Chez qui elle peut aller? À la justice? Justice nini? Mais on avait déjà saisi la justice. Où sont les enfants? Personne ne peut faire une réquisition. Bokamata boyeba mwana wana la DGM bana wana babimaki kan. Maman, mwana yo bana yo comment na bango na? Boy fistoni kabanga mari. Mais boyeba ta iska kabanga zate da DGM. Il y a des traces. Ces gens ont été entendus. Je causais avec ce monsieur William. Il est en liberté. En train de chercher encore d'autres enfants pendant Kamata, Okende, Oteka. Puisque commerce wana malgré mesure, tout le monde qui ministre de la justice wana lobaki makambango, monsieur Tambo Alexis Tambo Mwamba, mais bana bazo continue ko bima. Bana zo bima on a Brazzaville, lokaliste ke baki na Brazza te kuna za déjà na passeport réseau zelaï bakamati ale.
à côté na pepo aux États-Unis, à côté na pepo na bamboka toyibinini, le trafic d'enfants ils ont continué avec la complicité de nos autorités et autorités à Liboso, affaires sociales, bourgmestre, affaires étrangères. Est-ce que basaïli bango ba passeport pa na babima qu'on appelle soit dit entre parenthèses mobile zali kuna bazolo ba ke ba passeport nyonso ya kala et ça du kokalan ba passeport nyonso kala donc to tika kuna mobulu makasi na affaires étrangères. On veut que bakamata batbasi ba futa gimbongo na bango pona bazo ba passeport besoin de délivrer bango ba passeport. Donc il y a encore une bouillabaisse de ce côté-là, monsieur le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui se passe avec moi noyo na l'état o ya biso motomoko akyo kamata teke a kamata a sunda mama oyo aya ko tungisa papa Molière na komi ONG mais na kotika ote maman je vais essayer de t'aider. D'ailleurs, c'est une bonne chose. Na contribution. Il y a la première dame. Voilà déjà, on va essayer d'aider la maman. Na ko aider pendant qu'il ne wapi. Pour na zongi saye na kenotike lisusu na parquet pas procureur kene akamata landela na no makambo yo biso to landaka na musika wan to yoki yango to kamati to yeko yibsabino. Chers téléspectateurs, voilà comment est-ce que notre pays marche. Si ça marche, hein, ou fonctionne, voilà baka ezo salema mikolonyoso maman lobaka ma eloko nini soki mokonzi ministre